ayeba ite ka kufa ayeba ite yango wana mutu super koza pa sali pe live te make ko bota pe akufi mwana pa kufi mais sali live te visa pa bota kiti akufi visa saka live akufi na mwana pa kufi saka live te yana oka makambo obi karwa ke na ko regretter bana aki azolela a regretter bana makilezo bimbebe azo bana na ngai azo regretter bana na ye ayebiti nani a regretter bana na ye na bandolela isali na mwe bitamu de koti mabe koti donc c'est pas la peine ouais c'est boso na web sanza malindi sa bisonyozo na bango nanga c'est bien na beti bandi ko nangai peuple congolais yo solibaku na kombo nzambo alola ulindi sanga ah oui c'est bien bandi ko se tromper botele milinga oyo bilanga mabe nzamba lindi sa ni wote weka na dia mo elle a rapporté à Bichot. À son ami, c'est dans la photo. Tu as fait qui ça, on a suivi donc c'est un client qui nous a piqué, on a compris de mon côté. On a fait ça à 39 ans. Donc, ce qui est qui pendant 44 ans, année où on a 44, c'est-à-dire sur la qui pendant il y a beaucoup fidèle. On est Maxime 79. Moi 79 kala. Ndio kwa jana baka za 79. Pole toi ba jeune moya wa na âge ya kite. Toi azaki mona 79. Oh. Ouais. Donc tout le banini ya Gabi. Alobi. Nani Caroline Azaleki. Caroline Azaleki. Abi Caroline bon Caroline alobi que na ga alobi Caroline a na ba 39 ans, ndeba to alobi même 44. Dawa âge moko na Maxime. Mais ça moi 79 nga na bien dia tozo sala film moko boye apesa âge na ye et pour masha lobaka ya lobaka ne miso bofandi azo loba na ye lobaka na ye parce que alobaki kaza moi 79 bas oui ba série auto saka film moko boye ki simbi azo bimela biso na mai keno totala ka moment totala ka temps vous comprenez tani ni o muto okiko ya ko condamner mutu na TV parce que biso tozo lela yo ki muto alobi likambwana tozo bi likambwana zate biso tozo lela Mtabi Caroline bien que le kakale bazate mtaloki aibi Caroline bien que le kaba Thérèse azate le kako le kaba Mila Chacha azate que le kaba Belinda azate le kabiso mais base du silence to peut to payer silence donc on peut condamner mutu te que bana boye abotaki déjà bana boye pour nina kenesu ko sala boye non Thérèse point lobi pa yaki le parce que wo tchaka Thérèse point bon pe mna so ba oyate te même ba baza mo ba pilier ti ya groupe Sinak so ba tali ba moni me Thérèse ouais te bango no surtout baza batatsinark bon so ba tourna passe na Sirnak bon surtout ba biki na ba bongi na Sirnak mutabongi na libanda za te bon so ba bongi na Sirnak bon pe ba oyate pour ni ka Thérèse oh non bon pe ba oyate mais ba moni nzaro ki marankini akini lo côté bango nyonso ba oyate au moins comme toboya koya poni minene minene nde sala ke non emso botama comme na musika karo to ya to violer on en kopo karo za kina biso bien si le pays était bo poni kasila foya baninga ni jodeba ki poni ni kasila foya bolingo na bino bamona ngo rapisi na matanga soki bo perdre mutu bolakisi bolingo ndeko na biso buyi Irène à la souffrance ça n'est moment tout sur la boy enfermé dans ndako à ça la société boz la penza bande na bo sangani bo faire voyager bo monsieur libanda to faire voyager toi na mbongo toi yo na mbongo futa mbongo limboka libanda yo ngana na kenda rapoto na kina traitement mo na ngoje yo mo na ngoje bon condamné batnet na ndeni biso zambongo biko ya ko monisa buibui na poto Yves moi tu ko beta masole zanga tina te ata polo ta Afrique bon yo bane na gouvernement Afrique c'est écoute ça cher que les canam que les quand sur na poto gouvernement de ya biso batinda buibui akende ko akende soins médicaux na poto ou soit akende Afrique du Sud o ba tinda na Afrique du Sud batinda ba poto ba zape ba acteur ba triste bayoka ke buibui aza aveugle bayoka ke buibui asala boye bayoka kango moi ko sansa pe ndane ndanda bata poto to sansa ba mbongo to kilo tekna otika buibui bata ape ba sansa mbongo bakina otika espèce ape na bato bakina pe otika mbongo dans le noir
Kongo ni se tu baptiste be toi ne loko to bimisa poto ata to koto mikosa ke to na mbongo kuna to kokate. To kokate. Artiste ba boss bazali. Muta kokazate. Je te dis. Muta kokazate so ba kokbanga ba kokame ba se ba sali yango. Muta kokazate. Volonté bo telemi. To kokate. Ndenge yo za. To za na mbongo te. Ya omoni yo tinda mute pa ke komona azate mutaza na mbongo wana azate. Ezaka gouvernement na biso so baza mitema malamu bafungola motema basala ke bibu ya voyage. Na osala démarche net na ndeni nga nabelaka makasi awa nabelaka makasi awa na asalelanga démarche nani akotala nga ta l'hôpital nani boyo lobanga oh maka bate bamona te yana bato suna tina bo pe ba video me baya pete nga nabeli makasi na bato toza ba groupe moko emso kapita zo mbongo mutu abeli bona na tiele mbongo nga na batielanga te eza mabe te somda kufinde bo sangisa mbongo bien to somda kufito sangsele mbongo tonde toza boye to pesa mutamtai na mwani na ya pesi mutai na mwani na ya pesi esili so mutaza malade azana bomoi na mutakufi bo préférer nani bo je passe pardon eza le corps soki aussi nzambe te to prière to bana nzambe ka pardon pamba te pesa nzambe pardon pe bongolanga prière malamu yango wana pour so ba action na bima aussi nzambe limbisanga likambo eme bongola pe ngai ozomona Mama, if love is crazy, love is funny. Bana ya France mobimba shalom nouvelle ezali ya malamu na kozala na bino à partir ya le 7 mars ti le 14 mars kati na Paris pour na ba délivrance ya moko na moko koleka en privé des fois ezalaka très important ya kosala ba délivrance en privé pour na ko permettre biso ko kota profondeur ya problème na yo pe source ya problème na yo to kota ki profondeur pour na bana autiste babikaki to kota ki mobimno pour na bato ya sans papier bazui ba papier to kota ki profondeur pour na bata maladie babikaki binomoko botala ba témoignage. De toute façon aux ans na tala kango mingi na ba YouTube la vie de délivrance en tout cas tout 5/5 ya Moïse va vivre fara au monde mais asa eloko na Nzambe Moïse ana eloko na Nzambe commentaire ya te na yenga mo na vivre na monde na kina ba douleur ma kolome na minute nga yo na telemi en tout cas tout va bien na ba tension ekei Moïse ana eloko wana et puis na prophète Nzambe Nzamba Moïse osala nga mo na sentir papa donc na tension ekei na sentir donc papa Moïse ana eloko na Nzambe donc azali prophète azali eloko wana nga moko na ye en privé na vivre yango donc commentaire ya te boya na ozana bokomona eza kuja koloba te donc voilà quoi ezanga mon frère Junior merci en tout cas na ozana naye kokumisa nzamba ozana parce que nayaki participation ya délivrance en privé et puis kozonga na nga na ndako nasengaki nzambe apesanga mosala fixe parce que nazalaki remplaçante napesaki requête na ngai papa Moïse abondelaki mpo na ngai et puis kozonga na ngai na mboka na ngai nzamba ekosala bikamwa kaka moninga tozala naye alobi ye azongi mboka na ye apréféré awumela kuna atiki poste na ye balobi madame yo mpe ka moto ozoremplace ye nzamba ozana oyo nayaki kosambela oyo nayaki koluka délivrance asali changement ya poste na facilité nyonso yango na ye kotatola nzambe wana bible elobi soki nzamba asaleli yo il faut opesa témoignage yango édifie peuple na kati ya ozana na okumisa nzambe ya papa na nga Moïse azwa lokumu nkembo masanjoli na miracle oyo asali kati na bomoi na ngai pona ba oyo balingi koza ba place pona délivrance privée contacter mama Thérèse Matondo boya ebele mokolo wana mingi kati na bino bakobika bana ya autiste bakobika bato ya sans papier bakozwa bato ya maladie bakobika bobenga po batia bino na liste ya délivrance le 7 mars ti le 14 mars nazozela bino na moto balinga mikati na nkolo nde bomoninga po ça fait 8 ans nakanga masuba te masuba ekanga te to soma na yoki posa masuba il faut que non c'est-à-dire nakoko kokanga masuba te même pendant 2-3 minutes et obimaka ke bimi mbala moko ebesi bilamba na nga nyonso mais nzambe asali na leki na délivrance et pas ya papa prophète Moïse Makoma papa prophète Moïse Makoma abondeli po na ngai et le même jour à la même seconde masuba ezotanga nga susu nde bomona nga bo gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il y a Hosanna ministre international. Il y a Papa Moïse Makoma.
Bonjour très chers amis internautes, bienvenue dans votre grande émission, la seule émission qui vous donne l'actualité, les news, c'est ça, Toy Babango, avec Yves Ipan, pour ce qui est d'info, la finale avec la série continue toujours dans votre chaîne, c'est la promo des 143. Voilà, nous sommes déjà avec Gabi, Maman Alamba Lamba, il y a Gabi Bolembo, Gabriel Bolembo, tous les années, tout sur la moelle belé par rapport. Il y a des morts, surtout puis c'est commis dans l'univers na bango, lolo to ko bien un fléau, dès to le l'autre fois artiste de Koufi, au monde Moko Kolanda, au monde Moko Kolanda, en tout cas ça fait très mal. Baby Baye Batika Kibiso, Papa Nabiso Elbas, Adi Muzuri et Nelly, oh tu bien na kombo ya Kobo Dendo, la femme et à Ndekopé, Papa Nabiso Koko Bilali aussi Lilo toujours sur la boye. Carolina Ikwa, Betty Atragibiso, en tout cas, déroulement matin à besoin, on a déjà dans différentes chaînes comment Maramezo Kenda, mais le lot de l'Ouga Gabi, là où ils appellent primordial parce que le bas est belé et puis Togozoa, moi, Avinaye, par rapport à Yanyo, surtout où il s'est passé dans les réseaux sociaux, surtout dans Oyo, État Ngami, pour la matanga, il y a Ndekonabiso, Carolina Ikwa. Merci na Poupon du Bolakata Canada, merci na Kizete Moulefiti et merci aussi à vous mauvais à Kati Thierry capitaine depuis le Canada. Depuis le Canada, motema il y a Maman Nabiso Gina capitaine, Bambo Tebe na Jean-Robert Kalala. Les savants, il a décidé la force qui a été motema, il y a Maman Nabiso Nicole, Maman na parfaite à Paris et Bambo Tebe na Maman Emile c'est motema tous peuple embêté Maman Likelemba, Billy Fumuka Fondation tous sont abavés orphelins. Merci na bande connue surtout et na bosanité mon vieux et ma meilleure fondation Lissal ici depuis la France. Voilà. Topesi mes condoléances na Yagabi encore Mama Tumba Tumba Bolembo. Mes condoléances hein, merci, merci. En tout cas pas de voir la biso ba monyo sur le lot et tu vas sur la planète solo oyo en tête reposée parce que aux Akina Bisso d'une manière superficielle, toujours dans ma tanga. Il y a le lot, Penza, tout le bétali sur l'ango. En fait, pour Nayo, Ndeko Nabiso, Ikwa, Caroline, Adakinani, et puis ceux qui ont fait moi, si ma moment on nini, oyo, Passanaye, n'a pas film, mais surtout plus. Bon, Caroline, tu Passanaye, vraiment, mimi, n'a pas film été. Ba film penza kokuta na Caroline ezaki moi passe. Atayo ata film moko te. En tout cas na kokuta neta na film moko be mi balé. Na yebi pe ba kombo na sute kala. Donc kala penza kala ba titre pe na ebité. Tokuta ni pe na banana ba nini te mais na kozala zala lokola ke Caroline, lokola Gabriel et moto za kozala salon na yedo ngaza ko kena salon na ye depuis là zaki na nini na Prince Kasavu. Tant basile bimisika tant basile bimisika donc na oke kotia basile kabiso dai batamatalana banda kala to batamatalana moi to ke luka Karina ni donc luka et pas Betty na okina salon na epena ti na Prince Kasavu na otoma tonge ti na ye na Prince Kasavu bwana kota bongolo wana na ye wana na tie basile achenga basile ngapi na mutako bongsa basuki te banini te on tiaka basile na ngai na simdia na kei. Donc na denga ikuku na bandala wa na okepe na bandal ko bongsa pe suki ko tia ba teinture tout na za okene pe pa na ye em so pas oteka biloko ne boye na ye pe na mona kelo mo kitoko boye na ye pe na zui pe na pe simbongo na senini na kenanga. Donc azaki fi moko très bien ko yamba batu bien azaki penza mona mwasi moko malamu ya kosakana te. Donc azaka sona sa voyage moko befuna ke kapa na ye. Donc ekapa na ye abongisi nga suki asalinga suki yakabi ke malamu na kenanga pe na peta infronté. Donc azaki vraiment fi moko très gentil, très malamu. Ne na zabu etina komi boy bana na mona Caroline Caroline. Donc est-ce que comme eska silikité. Non est-ce que comme eska soinité. Non est-ce que comme eska kateli mutupe lingala te. Non na mona te. O mutu moko le bakeno Caroline na katela kinga lingala. En tout cas non na mona te. Tokutana na ba réunion, tokutana na ba makambo belé dans ba circonstances belé ya ba tanda ya maboki. Mais aseka yazane ka souriante. Respect, tout, c'est ça. Comment on a confié à faire d'âge, tout le babongo, 44 ans, Azale qui est pas nabino,
azaki na besoin ya bomoi wana kenda nango mosika surtout plus bana oyo atikeli biso ça fait très mal hein komona nyonso to oyo s'il faut omeka koloba par rapport ya likambo yango parce que ebele bakoloba na bandenge na bango oyo eza likambo moko pourquoi asalaki direct jour ya accouchement na ye miso balobi eza makambo boya ayebaki est-ce que yayebaki ke ndenge asala direct akufa ayebaki te est-ce que lero asala direct accès ozeni te ye tata awata kubilama minene ekuta minene boya afandi ka esika moko aosala ne direct na nini eza kaka te yakulika mademo te demo abundisa mutu nyonso epe mutu mosusu mpe demo abundisi epe aboti na ye abibi na ye asali epe eloko te ocomprendre ezalaka nango ndenge mwana aza koteka ne biloko na ye azalaki te na kimia azalaki te na lese aoteka ne biloko na ye ayeba eteke akufa ayeba ye te yango wana mutu mosusu mpe akozala mpe asali mpe live te make kobota mpe akufi mwana mpe akufi me asali ne live te visa mpe abotaki ti akufi visa asalaka live akufi na mwana mpe akufi asaka live te ya nango ka makambo yaka nango na mokili ezalaka bongo alors na baoyo bakoloba plus que pourquoi président Caleb ayaki koloba makambo ndenge wana na télévision ke ndeko na biso adivorçaki na mobali mosusu bato bakondane ma plus est-ce que eza raison oyo bato bakondane te bato bazoloba ke pourquoi azalaki na bala misato akontinue kobota yango na président Caleb ake koéclaircir ke azalaki na mobali mosusu bakabwani azwi mobali mosusu ko azwi mobali mosusu fo babota te c'est ça alobi mabe te mais bato bazokondane alobi mabe te alobi na afingi ye te afingi mutu te alobi likambo ndenge ezali so ngani aza boye naboti na mobali mosusu mbala misato eke nabali mobali mosusu fona certifie mpo mobali wana te fo tozala ata na mwana yobi bafamille ndenge elobaka ata mwa moko fabi azala mpo ekanga monoko yango wana kongo eza bongo mondele akovana mwasi aboti na ye te bandimaki na bako koadopte mwana mais awa esimba te mais na kamwe cette fois-ci namoi mpena boza ini comme seul homme par rapport ya matanga nyonso yaka na groupe Sinak baartiste bozalaka mpenza te bozalaka vraiment na baartiste te ya groupe Sinak soki bakufeli baza likambo na moi sikoyo bozoyaka pene na baréunion bozoyaka na matanga une fois que président déclara abi bozala jamais bosoutenir bango mpenza te na matanga mais bango basoutenaka bino pisi na matanga oyo ekomi na bagroupe mosusu mais cette fois-ci namoni mpenza boza ini eza kaka mpo Caro azalaki gentil to eza na eloko moko peut-être azalaki réparé yango lelo mpena bokomi mwa ini lelo mo eza réparé eza te tolandi Caro mpo na nzonzingi te tolandi Caro mpo na TV te tolandi Caro mpo na gentillesse na ye mwana malamu na mutu nyonso boboto bacotisation mpe atiaka soki ata utu mpe botie ye te akobenga mpe ayagabi me nga botienga te groupe yango eza groupe nini eza na tia yo atindeli yo mpe mbongo ya cotisation ozo comprendre donc ye aza te kasala fierci ya batienga te te ye mo mpena kobenga omnani botienga te ozo comprendre ta Yves so ozoba mwana malamu mwana ma yo yebinga te nga nalinga makambo otambola te mais chaque jour naozala kuna nalinga na makambo otambola te na okende lobi nazala kenda ete mpo nazali na elubu lelo na ozala wana ozo comprendre nga nalinga nazala so na tie motumbala moko mbala esekoki ozo comprendre mais so omoni bato bazokende bato bazolela seke eza na eloko moko boye oyo edérange mpenza biso makasi puis soki otali mpe bana batikali na moke donc nayebi si yo nani Yves yo moko so oza na bomoi oyebi ndenge omema bana yo ozo comprendre yo moko biso oza bomoi obi Caro ake na koregrete bana ake azolela aoregrete bana makili ezobimba ebele azoba bana na ngai azoregrete bana na ye ayebi ti nani aregrete bana na ye asaki hémorragie oui ozo comprendre ayebi ti nani na regrete bana na ye ozo comprendre mpo toyebani tobiki na famille na ngai so natiki bana na nga bakozala bien mais na famille na nga so natiki bana na nga ezaka pasi ti mutu Yves nazoyoka pasi makasi
ya osanga te mpo makambo bato moyo kote eza te donc moyen eza te tokoka te totala bana wana en tout cas karo atiki mbongo na ye bobokola bana wana bien bana te moko minde bana te moko bata ya bana moko ya poto bana te bana balo no bana baza bien bana ba bien mais mafuta oyo bapakolaka soki ezaka $50 nana kobimisango ata otu mbongo baosala eza ya ye moko bakomona oyo ya 20 000 francs eza pasi nani if eza pasi donc bolandi plus kaka mpona karo sezalaki moto mosusu ngai bozala mpenza te eza mpona bongo te eza soki moto mosusu napa azalaki bien tozala so bien na ye ya mabe te soki moto mosusu wana azalaki bien toza mpe bien na ye. Ok. Alors, ndeko Maxi asengi bolimbisi par rapport à la vidéo, moi batak bandeko bomeki ko recadrer par rapport à makamba lobaki peut-être émotion. On a évité ce qui trouve quand ensemble biso na bino, to kana nous message o ya salaki asengi bolimbisi asengeli bino pe bolimbisi pa nzambe. Il s'agit de moi évidemment les côtés ma paix côté donc c'est pas la peine. Ouais, c'est liboso. Na web sanza malimbi sa bisonyozo. Na bango nanga. C'est bien. On a bêté bandiko nangai peuple congolais yo solibaku. Na kombo nzambo alola ulimbisanga. Ah oui, c'est bien. Bandiko pour se tromper botele milinga. Oyo bilanga mabe. Nzamba limbisa tu. Ni watu weka na dia mtu pale. Elle a rapporté à Bichot. Nous avons maman Caro, n'a jamais la convoile là. Nous avons tous les voyages na Kenya. Nous avons peut-être 5 à 6 fois. Nous avons tiens. Pas fait, nous avons la t-shirt de Caroline, et habit, et nous avons tué. Pendant la t-shirt, nous avons photo, nous avons dit 17 dans la photo. Tout le monde qui cherche ça, on a suivi la part. Donc, c'est un client qui nous a dit, nous avons compris mon côté. On a fait ce qu'il y a 39 ans. Donc, ce qu'il y a qui pendant 44 ans, année où donc 44, c'est-à-dire soit l'équipe pendant il y a beaucoup fidèle. On est beaucoup fidèle. Un mouton pour y aller en compter. Jamais la pauvre bande, la carole de la zone, soit en place, soit au monde. Avec ce qui m'a dit, on va bien la Kumuro. Non. Moi, le message que je voulais dire aux gens, et pour les ambassadeurs, la vie sur les amalams. 44 eza bona combien? 44 on a poussé aux alabés. Na yeba maxi na 79. Moi na 79 kala. Ndia twagi ba jeune ba kaza moi 79. Pour toi ba jeune moi wa na âge ya kité. Toi azaki moi na 79. Oh. Ouais. Donc tout le banini ya gabi. Alobi. Caroline azaleki. Caroline azaleki. Abi Caroline bon Caroline alobi que na yoka alobi Caroline akoza na ba 39 ans nde bato alobi même 44 ans. Dawaza âge moko na maxi. Maxi ça moi 79. Nga na yebi yango dia tozo sala film moko boye apesaka âge na ye. Et pour Maxi alobaka ya alobaka ne miso bofandi azoloba na ye alobaka na ye parce que alobaki kaza moi 79. Oui, ba série otosaka film moko boye kisimbi azo bimela biso na mai. Ezaka de mendi monekeni. Kututo bela kamabe. Garçon moko moi on était garçon soit kenda bazoka soit piango garçon bazaka mituboy. Ça moi 79. Parce que nangana dika mwana yebi na kangango. Ko na yebi ndenge ya commission na 44 bon. Mutampa ndenge na iponga na ngapela na kuzamwa na 85 ngapela kata. 85. Bana ko condamner mutu tena eloko ya alinga loba na yenga italina. Mais est-ce que vous avez si date na ye? Et tout est mawana te. Ngala lobi kaka o ndenge to alobaka ba série wana. Ici. Eza passa toi na matanga. Pana matanga. OK, ça c'est bien. Alors koyoka pardon ndeko. Maman pasteur asengi abiboli mbisa ye. Nzambe pa limbisa baye nyonso balobaki mabe. En tout cas tondimi, neti ngala lobi le mabete. Ngala lobi na maxi mabete. Na lobi ke no totala ka moment. Totala ka temps. Vous comprenez? Tanini o muto okiko ya ko condamner mutu na TV parce que so tozolela yo ki mutu alobi likambwana. Tozobi likambwana zate. So tozolela. Mutabi Caroline bien ko le kakale bazate. Mutaloki abi Caroline bien ko le kaba Thérèse azate, ko le kaba Mila Chacha azate, ko le kaba Belinda azate, ko le kaba nani badina na kuta esima.
koleka banani nyonso to baza te ozo comprendre bayebi bien koleka biso mais bazwi silence biso mpe toza awa tozwi mpe silence tokokondane motu te ke bana boye abotaki déjà bana boye mpona nini akende soki kosala boye non moto aza libre akobota combien oyo asepela bota ngai na ndeti aza boye ngai nafingi ye te nzambe alimbisa biso surtout na ye moto abiti so libaku na biso mpe torépondre nzambe alimbisa biso surtout tondimi yango andeko na biso. Voilà. Alors, tu vois, par rapport à la distance PT, tu vois, na kati, il y a un couple plus, tu vois bien nini, qui libre, on a quoi ça, espace, il y a kobota, ndenge balobaka. Est-ce que moi ça j'ai pété en belé, comme il peine à mort, ce qui est kobota. Et azuté belé, t'es moi on est à mon kit, ouais, sous à mon colotin. Bazwa tebele moi soko kiba 20 ans bani wana aza ba senta te moi sukonde ba senta ah mukolote aza na ina so azwi vazem na facilité c'est que mwana poso mwana koli mingo zazem na facilité te ya rapasi ya na matata ya rapasi moye mwana azali moi suka mwana muke. OK. Alors présence ya Anna odotanga komona wa eza remarquable na matanga batu bazomona yete aza ko. Mais là, quand on a ça, pas la banque. Ah, il y a après quelques jours, mais. Il y a pas quelques jours, même jour à Zalaki. Le même jour? Oui, à Zalaki. Ah, na Chika. Oui, à Zalaki. Mais. na Kauka. Pas major à Zoyate. Vous bien vous tourner, vous bien la téléphone. Est-ce que vous soignez au tournant nous? T'es non bien non soleil, il y a Aza, il y a beaucoup de nani à yété. Ah oui, na y. Ayaki déjà. Ayaki déjà. Comme par qui wana morgue, comme par qui vous en a. Nani. Ezaka te fois ya chaque jour. Bon so te to pas major to mona bango chaque jour. To mona ba fina bango chaque jour te. Ba ya te ka anate. Bango no so ba ya te. To mona ka Caleb na Duchesse. Lewis ne na mona ke jour wana. Et lobi ba. Bo chaka Thérèse point. Lobi pa ya ki lobi. Parce que bo chaka Thérèse point. Bon pe no so ba ya te. Te me bango baza mo ba pilier ti ya groupe Sinak so ba tali ba mona me Thérèse ya ouais. Te bango nyonso to baza batata Sinark bonso batourna place na Sirnak bonso to babiki na babongi na Sirnak mutabongi na libanda za te bonso babongi na Sinark bango pe baoya te bon pe baoya te pour ni ka Thérèse oh non bon pe baoya te na bato bamoni nzaro ki marankini akini eloko te bango nyonso baoya te seke bana esika baokutana omwali kam toboyaka koya toboya koya pwani minene minene nde salaka ke non emso botama kam na bona musika karo to ya to violer on kopo karo za kina biso bien si le pays était bo pwani kasila foya baninga ni jode ba ki pwani ni kasila foya akoya na ye ngap na okaya ko liba pe na kete na okaya ko liba pe na kena ngate na yo kino ke mukula enterrement na keibe mukula ya ve mortuaire na ke ça ça m'engage que moi ato ye 2 jours matanga ato ye 2 jours ka matanga ça reste à vérifier toi parce qu'il y a Anna les gars qui poto moni vidéo tu tokoluka tuluka na ba vidéo te azaki kuna azaki ata paso azaki te aoya kaka ata jour enterrement to jour anini aoya kaka esaka koya. Voilà, nakaneti ya koya matanga oyo ya Caroline tomoni ba artiste belé na bande ko na biso plus diaspora oyo baza ba fan ba telemi balobi artiste congolais azana bolingo te na ndeko na ye moko artiste bolingo na bino bamona ngo plus na matanga soki bo perdre mutu bolakisi bolingo soki mutu azobela bolingo ani ezalaka te tomoni ndenge botelemi koko bilela kufeli moi si tomoni moi 2-3 personnes batie moi ba tintangi na bango Caroline akufi bomoluka déjà ba mbongo ya cotisation programme déjà pesa meni ndeko na biso buibui Irène aza souffrante ça c'est net moment to sur la boy enfermé na ndako asalaka lisusu te asalaka asalaka azobima te asalaka abimaka bon atunaka asalaka bagagi asalaka peut-être yo talaka te liboso te asalaka ti lelo récemment
asa to sala nini nini film ya nini ya de la paix to sala film Kevin asala na ah mais beaucoup sunga été pour na to sunga tendenge nini to sunga to sala neti ndenge zela to sala neti ndenge nini bozala penza bande na bo sangani bo faire voyager bo monsieur libanda to faire voyager to na mbongo yo na mbongo futa mbongo limboka libanda yo ngani na kenda rapoto na kina traitement mo na ngoje yo mo na ngoje bon condamné batnet na ndeni biso zambongo biko ya ko monisa buibui na poto Yves moi tu ko beta masole sanga tina te ata pour Afrique bo yo bane na gouvernement Afrique c'est écoute ça cher que les canam na poto oh batu su bakenda ba poto batinda tinda batu su na ba nini ba na ba Afrique d'ici là nazo comprendre le bane na gouvernement de ya biso batinda buibui akende ko akende soins médicaux na poto nous soit akende en Afrique du Sud o batinda na Afrique d'ici batinda ba poto bazape ba acteur ba triste c'est bon bazai o bakenda ko ata za la carte té so ba lobeli ye que boto ndeto lo bana TV chaque jour bo ngo ba ke ba oyoka te ba yoka kati ba yoka ke buibu aza aveugle ba yoka ke buibu asala boye ba yoka kango moya ko sansa pe ndane tinenda bata poto to sansa ba mbongo to kino tekna otika buibui bata ape ba sansa mbongo bakina otika espèce ape na bato bakina pe otika mbongo dans le noir et akate photo de sa caméra et qu'on est comme parce que elle se quelqu'un caméra bandeko ba kise bino to so la maman linga pe akende pe ba memeta na fili super ba mepe poto po akeko bimisa maloba ezaka ka buibui ye mokotin dans ba ka ezebele ba ka ezali gouvernement ils sont même capable de kobimisa ba mbongo ebele ba ke ko sala bango keno ba sala ba so traitement quand ni se tu ba se betwa ne loko to bimisa poto ata to koto mikosa ke to na mbongo kuna to kokate ate memba ba to kokate artiste ba boss bazali muta kokazate je te dis muta kokazate so ba kokanga ba kokame ba se ba sali yango muta kokazate biso to na mbongo mo beka ya matalana mbongo penda liboke bo ezate ezate mais ba ya bandolo ba soma ezate oh esali nini mipango aka combien d'années pour kanga ngo pasomba asali combien d'années oyo kotinda ekene oyo kotinda yobi combien d'années mutasali pour kanga mbongo wana pasomba tango lupango wana ta mwa ndambo yo yebi mais Gabi, moi je trouve ça que bolingo ezaka te bino mo so botaki volonté penza to kokate bote volonté botelemi to kokate ndenge yo za tozana mbongo te ya omoni otinda mutu epai yake komona mutazana mbongo wana azati ezaka gouvernement na biso so baza mitema malamu bafungola motema basala te bubu ya voyage c'est tout so démarche ni no bosa okoloba lelo nasala démarche te nasala démarche na banda wapi na porte ni na kota na porte ni oh démarche kaka ça démarche na net na ndeni te démarche na sens que na ça démarche net na ndeni ngala belaka makasi ya wa na sela nga démarche nani akotala ngata l'hôpital nani boyo no banga oh mala bate ba mona te yana batu sina tene bope ba vidéo mais ba ya pété oh eza te na ozong sa te oso kanga na lobango azobango kasiko po mto beta ngali solo wana ngana beli makasi na bato tozaba enso tozaba groupe moko emso kapita zo mbongo muntu beli bona na tiele mbongo ngana bachela ngate no pe mtango tango na hôpital te oh if biso za mbongo ke ko sa te ke tozo bubuto meme na mboka libanda azo soin to wana ngote to apela mbongo te ko tinda ke mama linga ke ko soin to wana ngote gouvernement auto sala ka musala ye des fois azwa biso en charge wana asala ke muto akende tout est repensé à 42 millions ya bas na Barça. Si on a 5 millions, à 1 million, vous voyez que vous avez traitement aux ouanae. À Rosoa. D'abord, fan nous badako acquise bino lelo. Oh. Réponse na bango bazui lelo na o lobby. Toi na mbongo wana te. Ba na mbongo toi na mbongo wana te. Bato basombi ba matériel ba bandamu ndamba basombi ba bandamu ba kata wana. Bavandi basali pe papa maman Olive et pas première dame bazui bambongo na ba senga ba bombi na ba basali ba 7 soki 8 na musala oyo ba kangisi nde basombi mais soki mutakufi ozo comprendre basombi ba asombi autonga na ye eza mabete
somme d'akufi ndebo sangisa mbongo bien somme d'akufi to sangisa ndebo to nde to za boy to pesa mutamtaye na mwani na ya pesi mutaye na mwani na ya pesi esili so mutaza malade aza na bomoi na mutakufi bo préféré nani je passe nango sona ndeko na yo omeko pesa mbela surtout plus na bandeko bakotala biso diaspora mpe baki kotya mpe pati na likambo oyo totyaka baartiste mais eza na bato ye mpe asepelisa baza libanda ya mboka diaspora bapesa susu ezaka kala ti kala ezaka so tie bongo mona mais nakokondana mpe badiaspora ngo te badiaspora mpe batindi mbongo oyo akotinda mpe batindaki mwa badiaspora mpe mwa moko ozwa ta sa okende kotika ozwa mwa moke kotika mwa ti mama alinga mpe mwa sabo ekende kotika mama alinga badiaspora mosusu mpe bapesi mpe oyo comprendre badiaspora boye mpe basungi mais ndenge ezalaka kala po ntango mpe eza su nde ezalaki kala te nde ezalaka kala keno so moto likambo batindi bambongo ebele mbala moko po te eza mpasi ya ive so okeye omona première fois omona yango esengo elengi deuxième fois troisième fois so okende na mbidi na carte visa te oleli so okende na carte visa te yaya yango afo okendaka na carte visa osoli na mire ocomprendre mpo ndeti biso bato ya lolendo mwa carte visa na ngai nasoli na ngai na mire ale nalekisi makambo eleki voilà donc matanga ya baartiste ebele tomema biso na bainterpellation ezomema biso na bapardon na boyokani moko boye ndenge tomoni bandeko na biso baleki balobi baseskize na makambo nyonso to eleka na mabe basala bandeko na bango balimbisa bango me komona lobi ndeko mosusu ya comédien bien ki amoni bandeko mosusu basengi bapardon akoya so osalaka mabe mo boye c'est comme si monde na bino ekoma mwa compliqué nayebi te koyoka daya bainterpellation bapardon oyo esali yo ndenge baza bato baka bandeko na biso baka bandeko na biso toboya pardon na bango te pardon eza lokola soki oyosi nzambe te topria tobana nzambe kaka pardon apamba te toyesa nzambe pardon mpe bongolanga priere ya malamu yango wana po biso balakisa so na bima oyosi nzambe limbisanga likambo boye me bongola mpe ngai ozomona ezalaka bongo pardon toboya te pardon tondimi bandeko baza bandeko na biso tomata tokita to bandeko toana eloko osala te yango wana programme pc déjà ebimi awa déjà le 28 payé le premier enterrement loko le 40e nazoyeba so date te le déjà le 18 le 19 eza nano lobi le 20 lobi kuna le 21 eza nano mokili eza nano mpona yibeya ti doli barekota ye bakoma osala biso likambo ti bale 27 bale nzambe kaka na bamasango toya nango asomo alors programme ebimi batie veye na limete batie veye na limete na 10e rue mosika te mpona baartiste biso kutu tobondelaki nde caleb toyeso bina papa tia na la grâce naye te so yaki okima la grâce nini nayebi te c'est tia na la grâce ngo la grâce ya victoire motu nyonso auta boya zonga boye parce que ezaka baisole eza bisika baisole na victoire wana tout le monde bouge babar eza ebelebele wana tout le monde azobouge na ye akotema ne wana asombi boye azoki nzala bimbi asombi eloko wana ozo comprendre mais tocomprendre te 10e nanga bakoko bila liboso nini bon nanga bakoko lelo totiaka bacotisation famille babi bakopesa eloko te bilali akunda nete so bamona immeuble wana ya bilali nayebi te bazoyeba teke eza bazomonele mpo bamoni eyuma bamoni ezoba ezobima nete so emaka makambo yango ezopesa kanda epia kanda bino bozwa famille oyo eza na respect eza na valeur oya osundela motu mwana mwasi oyo abali te sia voilà mais oyebi yaka bike lelo balobi koko fa bala mama neli aza mwasi na ye babi fa bala ye mpenza epe fo futa mbongo mpuka bala ye
na biso po bazomona ye yuma bazomona ye nde yuma yango baosala biloko wana ezalaka bongo te ye mpe mwa mwasi oko asakendaka na ye na comporte ye ko bla nde akendisi korécupérer lisusu basi bakabwananga na bango te c'est ça voilà tokotamena na oyo etali docteur Moguijo parce que na émission récente tosalaki na yo omemaki biso plus na baterme moko ezalaki un peu nayebi te nano bango nini bango moko badermatologue nde bakoyeba oyesaki biso plus okoma na bakisi moko oyo docteur apesaki ezali plus batrithérapie oyo ezali na 3 gammes oyo ezosunga mpena bato na 3 produits na kati nayebi te alors toloba dans tout ça docteur azolinga mema biso wapi et puis pour quel but azosala babiloko nyonso tu oyo évolution ya makambo boye ya batraitement ya loposo na ndenge oyo toyebi na Congo ekozala boye te quand même ya mokili biso na ndenge moko liboso ezalaki oye bapesi oyo bakisi oyo oye bapesi oyo bakisi oyo oye bapesi bakisi oyo mais na minute oyo docteur akende kosala barecherche nango ya makasi nde ayaki kozela biso kisi oyo ya trithérapie akozela biso trithérapie donc eza lokola kisi moko eza na 3 traitements na kati eya na 3 traitements na kati kala ezalaki soki opakoli oyindi nanu apres osali nini oye kosukwama nyonso esukwami mais na minute oyo soki osombi kisi epa docteur Moguijo okoyinda susu te ogarde kaka te na yo ezolongola biloko wana en même temps ezolongola biloko wana en même temps ezosala mpe te kitoko admete ezosukola mpo na yo mbala moko bato mosusu bazalaki soki aye bandi kopakola kisi moko Gabi nayindi mais il faut yinda te il faut yinda babiloko wana surtout ebima après osala nini remarque temaki bato bakomaki koloba kaka nayindi bakomaki kosala so ayindi bongo atiki na ye nde docteur akende kokota so barecherche nde eli so kisi moko eza na 3 traitements na kati ozo comprendre donc eza makasi ya kosakana te eza makasi ya kosakana te ozomona toloba bino na esobe lokola bozalaki mwa liboso na bamama chaque opération bandeko ebele bozalaki na batraitement mosusu bariyo baoleka mpe na traitement mosusu to eza par rapport ya bapo te eza par rapport à peau bato bazocomprendre te Yves omwa moto so abengi ya Gabi nga kutu nazala kaka na mwa nini moko kaya mike azolinga se consoler or que eza tampon ozo comprendre même si yo omona ke eza moke mais même si eza profond même si oyo omona ebele même si ya likolo donc nga nazali na traitement na nga esobe na traitement na ye rio na traitement na ye tout le monde mutamtu l'air oyo kosukoli elongi na yo ntango ye kolakisa elongi na yo sans poudre docteur ye moko azo consulter ayebi kisi ni oyo akopesa yo directement donc eza te ke même kisi oyo azwi yango apenga na kozwa oyo te eza par rapport ya peau na yo par rapport ya maladie oyo oza nango yango nde mutamtu azalaki na traitement na ye emina atiaka bato plus à l'aise moment ya consultation, il y a traitement na bango. Est-ce que vous pouvez remarquer que le bongo n'est pas docteur bien que bazo benga bazo lela mais azo qui depuis même aussi pas patient musu na banda na bango. Est-ce que c'est vrai ou bazo témoigner rapport na? Oui, docteur Moïse, au moins même ça benga na bureau. So na fa na bureau, abandi ko tala tenanga, abandi ko tala posonanga. Moi bandi ko loba na yo. O pa mikolo olongo la kisi okena makamu susu. OK. Même so ça a été docteur Bobante. Boye, il faut boye, il faut boye, il faut moi azolandela yo. Azolandela yo penza ke no te. Mais suivi par makasi. Te, il faut boye, il faut kenango boye, il faut sanango boye, il faut le kanango boye, il faut de kanango boye. Vous comprenez? Donc docteur Azabongo et puis arocha yo à l'aise. Aroloba na ote ke oyo kapasi. Donc nan le docteur le bala mutu likamte ke mutu yo kapasi. Alors ka likamo bepo. Donc aux à l'aise. Vous comprenez? Aux à l'aise pe akoy balika makasi mais atiango na se aux à l'aise pe comprendre ngo mbala moko. Vous comprenez? Donc docteur Moguijo Azabongo atiaka pena ba client na surtout à l'aise. Mais batinde ko ba terminer ba appel docteur la bengi. Tu as un message à répondre. Donc, on va comprendre. Docteur Azaka, docteur Yanini, ya poté. Ok. Docteur Azaka, d'azapé docteur moderne. Vous bien en bongo. Médecine moderne. Médecine moderne. À opéraka, à sa intervention.
asalaka bamakambo ebele donc oyo surtout bamédecin basalaka abotisaka oso bato basalaka docteur asalaka yango peut-être aza na intervention moko azosala ntango yo ozobenga ye wana ya koyamba te ayamba po wani aza concentré na eloko oyo azosala soko asilisi neti ndenge aza na kankokolo kuna kutu batikelaki tante akendaka ma intervention baopération makasi ya bamikuwa ya bato babukani ya banyonso to wana ozo comprendre aza na mosala makasi mosusu mo asisi bongo akotika na mutuka asali nini azongi ndako asukola asali alali mosusu oya otalaka na yo lobi ozomona so obengi ozozwa ye te tika yo tika noka audio oswati okomi message aorépondre. Pas question de vous tergiverser pendant vos longs et courts séjours à Kinshasa, la capitale congolaise. En famille, couple et singleton. Le meuble EMA met à votre disposition des appartements répondant aux normes internationales. Composés chacun d'un salon VIP, de chambres à coucher, salle à manger et salle de bain, ainsi que de cuisine, tout équipé. La connexion Wi-Fi en permanence. Pour les problèmes de coupures intempestives de courant électrique, un générateur disponible pour alimenter ces bijoux. Notre adresse, avenue Balinga, numéro 9, Yolocide, commune de Kalamou. Pour plus d'informations, plus 44 74 66 38 44, plus 44 75 39 90 053, plus 243 82 31 46 488. Chez Emma, c'est les conforts. Maintenant, dans le moment où vous pouvez bakiwana, tout le monde Gabi, est-ce que vous avez peine à moi d'émotion, vous avez peine à moi d'estomac na yo, bah, autobé on a plus de tension et mataki donc qui parce que va ne belé, les gens mukamate ba mon bela ba tension, les gens ba commis na émotion pas ma pamba na habité, est-ce que à l'époque dans le moment on a yo pe quand va publier ba blog on a nous surtout wana ozaki pena moi attention daki hyper ou bien nini wana nani mukamate eza maladie ya mukolo na mukolo donc mukamate eza il suffit ko tala ka tele otala ka kitala et ça le lo mona mutema parce que ozoyeba te ekosila ndenge nini nani akosilisa ngo ekoleka ndenge nini donc mukamate eza bato mosusu baza déterminé basisa mukamate mais bato mosusu baosala blague aosa blague nini babenga bato baboko makasi bato baboko makasi balinga kokaba te balinga pe kobimisa mbongo te ok biloko lokola mukamate esalaka batension parce que ozomona elongi ya baninga ndenge mosusu ya opeza ndenge mosusu donc okomi obligé ya kopakolaka eloko moko na elongi oyebi tala eza couche eloko wana oyo nini banini oyo topakolaka wana epuis ebebisaka te so oza mukamate ebebisi oyo lisusu te omona ata oza na mukamate so ozopaka mikolo wana ofai na ndako obima na yo te opakoli yango te omona peut-être kokovanda mais so opakoli yango lelo pakoli lobi okuna omona ekomi so te sec omona ezofanda yango mpe ezovanda susu te donc moto ata moni oyo bamona keno aa na mukamate abomi mukamate na se wana ezomonana ozo comprendre ezela moko ezaka mpasi soki oza na mukamate ozwi paki tatala otalika osala tele omona elongi boye oma po okitisi nini kitalatala donc ezelo moko ozoka pasi ça dérange et dérangeaka penza ozomona mais bato bazala na bango maboko polele bakipaka na bango te bayaka na bango traitement ozo comprendre andimi
abebis azwa na mbonga futa po nini po sa nini po bongisa elongi na ye ozo comprendre ngale ba publier ngai na okaka pasi na motema ozo mona parce que teki tozaki film tozaki kosala réalisateur tongo moni mutu nini poudre elongwe elongi besa oloba nini tozaka na Pierrot awa Pierrot azaka vraiment landelaka il faut monique koto elongi simbite osala nini te mère koto elongi simbite ou soit bongisa elongi mutu akotelema abongisa elongi a continuer masolo mais mutu so aza motema mabe tikala filmer kaka boye po bakata yango babwaka ozo comprendre nayebi te donc ayebi eloko eza ndeke ayebi eloko aosala te ayebi te kaza réalisateur ayebi te réalisateur abongisaka mutu elamba ayebi te réalisateur abongisaka mutu keno koto pude kokitela ayebi mosala aosala te ye mpo na ye eza kaka aye kofilme te nayina na ngai ye te nayine po wani etalaka na ngonga te yango mpe ememenga mpe na solution ozo comprendre donc ye bapublie nga nazomita nazoka pasi nabi elongi mpena moto ekoma boye ndenge nini ngamu nazalaka nanga kutu ozosala maboke elongi polele mais ten kitoko na se interne esa nini ememio na mukamate ozo comprendre procédure ya traitement apekisaki yo mafuta apesenga mafuta mpenza apesenga mafuta na nga apesenga mafuta nanga mafuta kopakosima mafuta te ezalaka basemaine te ezalaka kopesa biso 5 jours osota kopesa une semaine ocomprendre opakola no eloko te après oye oyinda soki opakola te oyinda na moment oyo bina thérapie oyo na thérapie oyo nde ayi na solution mosusu parce que bato bazwa omona kaka no ayindi nde bapekisinga boni oyindi wi oyindi mpo bapekisi yo pakola mafuta oyo ezobebisa yo mpo atopakoli otela mukamate ekolongwa te atoteli mukamate mpe kozala kuta ebimi susu bien ozo comprendre ebimi ekaboli opela koto oyo eza te ekaboli ebimi etin koto ebimi te me awa esika ezali efandika bongo kuta emonani su makasi yango dote mogiso asalaka abanotika mafuta na yo otiki wana pendant une semaine mosusu akotika mpe pendant 2 semaines otiki yango mpenza biloko nyonso to ebimi lidoki non ebimi mafuta ozala kopakola ebimi oyindi nde mpo na mafuta oyo bazali kopakola mabende eyindisi yo docteur mogiso ayindisi yo te ntango kosilisa ntango koya na oyo aye mo ntango oya na oyo aye ntango oya na oyo liboso papapapapa elembisi yo nanu mpungu ntango elembisi yo mpo oye na deuxième cure ntango oza na deuxième cure ive ozomona mpenza nde biloko ezosukwama yo moni rio ndenge ayaka na elongi ekangama we ezalaka boye ezalaki bo esali misisa esalisi misisa susu ozo comprendre ntango aye koyinda ntango aye kozwa première nyona elembisi biloko wana misisi etiki to misisi etiki deuxième ekei ozo comprendre tande moto akomi nde nazawa moto akoso te ke o Gabriel atie poudre nakoma kimia natie nanga te naza nakoma nanga na kimia nanga nakozanga poudre pembe na mamiki nanga na sai nanga émission nanga na kimia ozo comprendre kimia boyende eza bien ozomona yo mpona ozomona kende odepense oui mais sikoyo nakomi na kimia sikoyo nakomi na kimia nasona likambo motu te ozomona naza kimia parce naotambola nazotambola nanga lese ka ezalaki sina otambola boya voilà maintenant docteur Mogiso toloba par rapport ya oyo azosalela bandeko bapatient na ye plus est ce que alembaka te ndeko moko plutôt j'allais dire 3 mois changement eza te est ce que docteur alembaka mpe bapatient na ye mpe peut-être na batraitement moko opesa mo mpena changement eza te loposo openako wana eza bato balingaka kopakola kisi te wana eza bato balingaka kopakola kisi te parce que so ozopakola kisi ya docteur Mogiso application ya kisi ya docteur Mogiso oui eza mwa ezwaka mwa 15 minutes moni congolais alingane biloko ndenge wana te ozo comprendre parce que okozwa oyo 5 minutes ozwi oyo 5 minutes ozwi mpe mosu wana 5 minutes parce que kolonga mola yango donc
devoir donc 15 minutes on a pour na yazo monango grave. OK, on va on anda ko tano TV, o so ati bilamba na yo, ozuno kaka ozo maseno kaka. Ozo maseno kaka. Ozo comprendre pendant 15 minutes aussi si ni application na yo, o fani na yo la lipongeza no peka tongo pokwa de 8h na 20h. Ozo mona. Mais congolais a pakola mafuta bongo, aime ça o pakola te. Banda somba, banda zo mafuta a bomba na yango. So apakoli lelo, avec 3 jours apakoli. Apakoli lelo, avec 3 jours apakoli, obika no kité. Au monde o esima na yo, o azo ko appliquer correctement des ba ebisié, abiki avant yo. Ozo comprendre. Biloka docteur Mogijo comme ça mto posongando te. Et ya kande ko lembisa po. OK. Et ya kande ko lembisa po et permettre que produit wana et se manifester rapidement et longola yo ba biloko. Voilà. Mais maintenant, pourquoi... To sande kopakola na 8h, kopakola pe na 20h. To sande respecter ba heure. Respecter ba heure. Ezate ke lelo pakoli, lobo pakola te. Lobo pakoli kana tongo, na buto pakola te. Ok na buto nous on a traitement kenda kitoko parce que na buto nde olali. Olali ouais. Otambo na moité et l'autre côté. Mais est-ce que pourquoi ils aura pas temps? Il y a Gabi sur qui te lobi peut-être obiki n'est-ce pas ça quelques mois, tant sur 7-8 mois. Ou abiki na 7 mois, ou abiki na 3 mois, ou abiki na 4 mois. Et ça li différence il y a l'opposé. Et ça différence et puis au moins netinga na poso nanga. Yo poso na poso na yo. Au moins yé pas na poso na ye. Ozo mona. Et puis ezape ka pona bongo te, ezape pona mutu ngatinga mukamate nanga ekota inga tina kati. Donc mukamate nanga ekota inga pa. Na ebiso awa nyoso awa otala te, tala couche. Ngango passe na fana mona couche penda mukamate. Awa pe couche, awa mwande fukute ebota mana ngo déjà yango moko. Awa koloba te. Longando. Ozo comprendre. Siko yonga yango esalaki nini na opakola, nazo pakola et meminga pe moi temps. Na koloba te ke ngani nazalaki nini te. Na kibe mo be pe mo na bossa na pe mso 2 jours 3 jours hein. OK. Mais arobengo kaka lobeli yo. Comment ozo pakola mafuta te? Po yeso ko pakola ta oyebiso pa ke ozo pakola te. Ah oyeba. Azo yeba. Ozo comprendre ngam nazalaki bongo. E mo no funa na lembi na nga penza na lembi na vai na ngai. Ozo comprendre. Mais tant na ko ba te. Nazo na makambo au sérieux. Comment eso ba biki? Comment eso ba biki sobe kutazaki pena na eso kusha mwindu elata ke sobe. Ya osakana te. Yekute longi mobimba ngakutaki ba parti. Tapi comment ya biki ngana osale ti ba blague. Na ko zama kamanga au sérieux. Et na zongo sérieux na biki. Voilà. Mais siko yo. Et c'est na ka ko zama kamanga au sérieux. Sombi kisi pakola pe kisi. Et ate ozo pakola kisi te ozom c'est la docteur Mogijo. Non. Bongo te. Mais c'est comme si ya Gabi pas comment docteur, on dit que formation. Donc ta côté formation na comme docteur te na côté formation te. Na yebi ka application. Na ko mona ka na ko mona na yebi ka application parce que na uchi wana. Ozo comprendre pour la mission na pakola ngo soute na changer mafuta. Ozo mona na uchi wana yo nazo conseiller bango ke no ba pakola ka mafuta na tongo pe na pokwa. Sala ngo pe na bongo kanga motema sango no 2 semaines mo ko mona ke pour na ekei penza. Na sune na zaki te. O changer. Ozo mona. Ça bongo. Mais toujours permis la docteur Mogijo bien go bika mais ya kaka ozonga kaka. Mais faut na ko témoigner munene na Nzambe. On a laki ko bika pa docteur Mogijo. Faut na ko ça témoignage pour baninga mususu ba muna ba bika. Ezate ke yo biki obikangi ofandi baninga mususu ba bika te. Non, faut baninga mususu ba yepe ba ko bika te. Le traitement c'est si là. Ozo comprendre na za traitement mususu te. Non, na traitement mususu te. Na comme na ka sona Monica ke na corona mikola tambo na moi mina na yinda na zuka savon nanga. Papa 5 minutes. Na tongo avant sukola 5 minutes na fandi son elongi nanga na ke na sokoli. Nga na yaka na ngoti na kingo na yaka na ngoti partout boye. Vous comprenez? Na butu pe sur 5 minutes. So c'est ka 2 jours. Noir wana kwei. Donc couche wana noir et kwei. OK. Ozo mona. Yango wana kaka. Na nasi na problème. Voilà. Ya Gabi, tu vis bien dans le poste à moto. Tu as ba couche misatu. Oya biso bato. Ezala mundele race nyonso tout là 3 couches kaka toujours. Tu as na oya liboso ezala épiderme. Biso tozomona oyo. Épiderme et puis oyo landiango ezala ma pembe derme.
oyo ya suka ezalaka hypoderme. Alors ce que docteur Moguijo atraitera mutu na couche nini ti ekoma mutu akoma na teint oyo tomonaka ya clair ndenge yo okoma boye teint clair tomonaka bino mpena tioko makasi te ekomisa mutu lokola Michael Jackson. En tout cas ekokoma te parce que ekokoma te docteur Moguijo atraitaka épiderme et puis akomaka ti na derme. Ok, donc abandana derme yeti to abandana abandina donc eza ndenge nini omoni mukama te ekotaka na ebandaka na kati na kati nde ekomi kobima na derme après ekosala nini et se manifester ozo comprendre ya omoni docteur Moguijo akendaka ti na derme na kati wana atraité ezoba kisi na ye ebandaka kuna na kati ezomata ti et puis lere ezomata yo moko osentir yo moko osentir yango ndambu ezolongwa ezokoma nde ezalaki noir elongwe noir ekoma lokwa chocolat ezokoma lokwa chocolat ezokende tina ndenge ekosila ozo comprendre misusu basalaka omona apesi yo kisi esuki ka likolo lobi kuna omona ezongi ozomona mais docteur Moguijo bakisi na ekendaka nano musika eke musika après eyesa nini eye komata yango wana yango wana moya omoni totelaka makasi te yango monga na telaka su makasi te mpo omonanga ki ongba ezalaka su te eza kaka nasukaka wana kaka mwa te moko ebimi ka moke nasuki wana efrappe osuki ka wana donc ekendaka nango musika te parce que basi batraitaki derme yango wana. Merci beaucoup, ça c'est bien. Voilà, et Gabi, pour en finir, na ma commune surtout Italie plus docteur Moguijo. Alors, moi, de Max Yango, moi, Nabino, ma maman, Nabino, Moroké, fêté, Nabino, aussi, na Matadi, Mwanda, Matadi, déjà, Bakaroke, ils en ont moins, après, les 7, on a mis les 7, je crois bien, bon, j'allais dire quoi. Donc, Nini Oyo, docteur Moguijo, a bongisi pour ma maman parce que le 8 mars, c'est la fête de ma maman. N'habité, docteur a prévenu Nini pour la bandeko. Oyo, tu bengi pisi ma maman, ma jeune fille, ma fille mère. Bon, docteur Moguijo, il y a tika bisoté, a tika ba maman te. Mais le fait que papa a raté. Tu es venu sur l'accompagnement. Docteur Moguijo a tika ba maman te. Mais nini na le 7 au docteur Moguijo a tiré le 7 mars pour le traitement 50-50. Même mobile pour qui kokende. Mobile pour qui kokende pas pour la grâce à maman. OK. Vous comprenez? La grâce à maman, mobile pour qui kokende pour accompagner pe maman au talisi pe nzoto na yo, au sali checking na nzoto na yo. Donc malade ba kokuta ezaka 50 50-50. So ba kutu na malade à $200 au foot à 100. Si la couture de maladie à $100, au fout à 50. Si la couture de maladie à 50, au fout à 25. Donc, docteur Moguijo a tiré le 7 mars, journée porte ouverte. Journée porte ouverte le 7 mars, c'est mon surtout Yaka. Oyoka Kalibu Passi, Oyoka Njoto Passi, Makolo Passi, pendant cet accident, ozoa traitement et simbarate. Moi, si Oya Azana échographie, Yaka, bon, Bazana ba prostate, Yaka, bon, Bazana problème sinusite. Toi, na ba pareil à somme o ekitaki penza ekitaki na ba docteur turc bayaki na ba docteur turc bayaki en tout cas ezaki somme donc bano so bayaki na bazaki na sinus o bakendaki ba bikati lelo. OK. O bakina problème ba prostate ni na volume na bango edimna misu bazaka so afani ba monsieur bisana makila musu so alali bo ngozi le kwa mtu apusa avion ngozi bana ndini ezali biso na matonge na bokuma to wana tata moko azaka munene soki azokonfie na chambre na ye lopango mbaba oyoka bazali mais docteur Moguijo aosisa maladi wana azotraite yango vous comprenez le 7 mars nous devons tout telema yaka consultation ofele toza na yolocide toi na yolocide Henri et Cancard nous toi abi terrain on a Cancard ya on peut bien la fondation c'est on bien au centre biso bien on ka Cancard au kiti wana so za voiture na yo comme na un Cancard au katisi
okatisi prince akimwenza otalika likolo wana omona bakomi docteur Mogijo soza na makolo tasime na station wana moke okiti na station wana ya côté terrain kanka wana okatisi na wana prince akimwenza okomona bakomi centre hospitalier docteur Mogijo toza wana tozosilisa maladi nyonso tout oza na mwana na yo aza na maladi moko makolo esalaka branca soki banka so benga ngo nango na yaka docteur Mogijo ozongisa ngo tout droit o mwana aza na makolo x boye tia pena na ndenga mabe yaka docteur Mogijo ozongisa ngo donc toza makambo ebele donc nyonso oso bakango na maladi 50-50 bande walobi omona makambo ezalaka betango tokoya boye komi prostate monte eza colossal o 50-50 te omoni wana eza mamaladi moko te biso okosaka te biso tolo bango na tv ti tolo bango na tv bo tokosa po wani soko omoni ke mutalobi na oke non te boye te benga benga docteur Mogijo peut-être na ye na hôpital na yo tala balobi na ngai oyo eza bongo te voilà wala tobenga na numéro nini na numéro ça bien que le numéro est affiché mais tout ça les fortes peut ça me peut boyer de bouche à l'oreille vous allez plein numéro ya docteur Mogijo yemoko ceux qui bengi beaucoup joyeux numéro mususu peza est affiché wana boki ko benga ye wana mais tozo bango peso sous munoko po bo benga ngana tinga ko benga na 089 65 61 779 089 65 61 779 okozwa ngai en tout cas na pesio ndenge ndeko kutana na docteur Mogijo voilà docteur Mogijo yemoko bobenge pe na plus 243 donc bobenge docteur Mogijo 089 et puis Tokei émission voilà 089 85 73 874 tout le monde est appelé 089 85 73 874. Voilà, donc le numéro de docteur Mogijo est affiché. Alors, pour que se retrouver par rapport à remède aux docteur Mogijo dans l'opposition. Différentes adresses pour que les cas est-ce que ce jour-là, les 7 max, ekozala nyonso tout oyo biso tosalaka ekozala mutu mpe ozala problème loposo yaka profiter na 50-50 tu comprends traitement soki ezalaka boye yo yaka ozwa traitement katikati po misusu baza kaka cher mama esika ozovandisa kabelo ekoma ba 800 ba endo biso tolinga mpenza kitoko wana ba 800 ba oyo tolinga ba Brésil kitoko wana ba 700 ba 500 bona ozwa 500 na ovandisa wana elongi nini 700 na ovandisa wana elongi nini na mukamate kitoko te yaka kima mukamate na 2026 kima mukamate eza kitoko te eza bien te so bamemi yo capable pa bokilo otalika onga leke na mbula mibale nzoka nde bokilo za mukono musika metanga monika ba tampon ye po na ya leke na mbula mibale parce que comme ça akoko et comme ça akoko miyokela mawako yaya mukamate zo déranger ça te konzoti ça te konzo 50 boka na kesi ya kolongola mukamate wana kitoko te surtout na ba 5 heures na tata titi eko baka 5 heures tata likwa balolo ta boya pesa ta mwa bizu amoyelo molo kwa makako eko simba te akimi akofona pa oyo longi nini o ma papa tem na mbeto akefana kita kuma raisonner po eza malade eza kitoko te ya bien te faut luka ko traiter yango esila voilà traiter yango mbala moko esila nango fano kimia pas différence longola liboko makasi adresse nini balu toza na yolo peste tolobi wana na yolo sud na terrain Kankar wana doki on mona des centres hospitaliers docteur Mogijo azana toza sous na victoire wana en face ya commune place bazora banini ya ba taxi à point chaud Kingabo point chaud wana au mona wana pas docteur Mogijo toza numéro 6 na victoire wana toza wana en face kaka ya commune boye toza wana toza lisusu na bandal na rebaka yawu na la police ambata toza wana toza na arrêt Lubefu na lemba foire na deuxième porte avenue pe Lubefu oye wana otuni docteur Mogijo wana kutuko so otuni ka docteur Mogijo na beba moke numéro 17 à relaxayo et pas docteur Mogijo
donc tozawana Mireille Kazu na pesi mbote ma petite sœur propre na pesi mbote na ngana Sylvie Akake na pesi mbote na ngana Blandine koma motema papa Blaise Okito na pesi mbote na ngana bienvenue koma motema papa bienvenue Bosembo na pesi mbote na mete ya ngunda songa mbeli babeta kali kofite na pesi mbote Lor Bisalu mwasa mondele leki ya Gabi na pesi pe mbote sikozali Cocotte Vercames na pesi mbote motema papa Vercames Clarisse Saka motema ya Claude Mbaki Plamedi Saka motema ya papa Cédric na peso mbote Sandra Njuzi na peso mbote Irene Kidianfuka motema ya papa Gelor Beloko na peso pe mbote mon pote Kisa Shoga na peso mbote siko zali mon pote zala na kimia zala yo charismatique Bobo Manoka mbote Ans Luzolo na peso pe mbote ma mes condoléances na bino nyonso tourne tozala matanga ya Caroline tiki biso en tout cas tozala penda soudé tozala malamu en tout cas to pardonner nyonso to limbisi nyonso en tout cas to lukanzela mususu le ko to na février tozala début ya année to lukanzela mususu ya komema po to tshaka baninga mususu à l'aise ko tshé muningo à l'aise muninga pa tshio à l'aise po tozala na kati na kimia Maxi Bondo wetie ma sœur donc ezaka likamoko ya kikaka pa to bi comment mutako ko condamner mutakufa et ça qui biso bien té mais auto ça sert na biso tu sais que na klinga ko pe mingi donc voilà. Maman pasteur, faut pas que ça bon là c'est qui est maman pasteur. Non. Maxi. Ah maman pasteur, la peso pembote. Voilà. Merci Sané Philippe pour de kutani bala sima Sidie nous prête de vie. Merci. Bye bye. Bye bye, bye bye. Na yo papa nanga monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo zamba lolo yo azosale zamba lolo azosale naipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na zamba lolo yo azosale zamba kabasangolue azosale salilanga Yesu salilanga Yesu Alléluia. Yesu azana bomwe. Kombama na yo Jésus. Kombama. Tirubu. Yesu na lingi na tatola Yesu. Papa na lingi na témoigner sangalo na ye. Napena tatola bonsambe na yo Yesu abato. Yoka bosenga na nga sabaka basaye.